bana na nzambe ya Ecclesia Pentecôtiste Lumière du Monde basanganaki eyenga eyena molulu na bango monene ya Sainte-Seine oyo basalaka mvula iso na bokambami ya mopakolami na nkolo le docteur prophète Gilles Moulindwa oyo esalemaki na esplanade ya palais du peuple mbala eye basalaki na échangeur te kasi batondisaki esplanade ya palais du peuple pona kozongisela nkolo mokeli na nyonso matondi eye ebongi na ye ye moko mokambi ya Ecclesia mosali na nzambe Gilles Moulindwa nde apambolaki bana na nzambe na maloba kitoko na likanisi eye molimo mosantu atiaki na kati na ye nsima na yango nde bayebaki kosala service ya Sainte-Seine oyo ememaki bango penza na esika eye elekanaki malamu mingi penza bana na nzambe bapambwamaki makasi koleka na nsima ya Sainte-Seine bayebaki mpe kobondela pona moko na moko bolamu ebele nsima na yango bayaki lisusu kokota na mabina neti kaka na ntango ya Dawidi komona maemanso nkolo azali kosalela bango ya malamu mpe kokoba kosalela bango putulu emataki makala matikalaki mpo nkolo azwaki penza lokumu eye ebongi na ye na komona maemanso nkolo asalelaki bango nzoto ya mokonzi ya bakonzi po etwale ya mokonzi ekota kati ya moko na moko akonza nyonso ase abai ya likolo na yawa na mapele rekipele yango na milolo merci yaya apres opesaki bango coupe oyebisaki bango coupe oyo eza ya alliance ya sika eza ya mokano ya sika papa kondima ya sika letina lelo papa toye kokata baalliance nyonso ya bakoko na biso ekanga bomoi na biso na nzela ya makila na yo papa na nzela ya makila na yo oyo bakontra nyonso ya kindoki o bandoki ya famille basinya po tokokaka komisala leloko te lelo ezika milolo makasi ezika nazwaki invitation oyo vraiment de cœur ndenge papa alobi ntango tokutanaki tosololi parce que il était question toya kosambela awa lelo accompagné de Sainte-Seine alobaki na ye liloba kaka moko nabisenga alobi nakoti likambo yango tokozwa place oyo mpo tosala nini tosambela elongo esengo to esengo te esengo komona biso nyonso réuni lelo ezali malamu parce que kozala na présence ya nzambe eleki nyonso toye po totia ordre avant tout totika projet wana na maboko ya nzambe nani akosambela mpo na projet ezali prophète Gilles po nzambe apesi ye makoki ayebisa nzambe apesi ye révélation te ngonga esali nini ekoki bakotambolisa biso nyonso MPC ye akozwa direction ya mobilisation akotambola Kongo mobimba elongo na biso ye na excellence Etienne Tshisekedi wa Tshisekedi bango nde bakokamba biso na sensibilisation oyo etali changement ya constitution ndenge tozoloba awa ndeko molinga mikati na nkolo Église Pentecôtiste Lumière du Monde mboka ya Ekimelo efungoli bikuke na yango mpona yo moto oyo ozali nanu na Ecclesia ya kobondela te yaka okozanga te komona loboko na nzambe awa na mboka ya Ekimelo totombeli na yo boye ibolamu